Keba. Chilombo Toso Keba. 2023. Ce qu'on a dit que l'élection est zatée. Chilombo peut rosala té. Camarade, élection est zatée na olengeni. Congo est kufa. C'est bien bon. Nandenge na ye. Bongo ba détournement cascade bazo cela na président. Président c'est comme banque. Mbongo wana eza makasa te mbongo. Andazi ke boko nzavali kwa mefa ngata Kinshasa. Ake kuna kelia mbwana. Tomsele ko ya baniere dindi. So baniere na ebate dindi na mboka nini? Kasai kana ngabie place nini? Premièrement kana na zanango eza pona ndeko na biso aucho longo Kabila. Kozwa mutu un incompétent OPC ki bokonzi. Tia comme ça mboka na niveau autosali. Ma porte malheur na biso eza Kabila na suki wana. Ko yebisaka ba oba na prison na babela kate ba na banzoto te. Kame ka ande mutu azala nzota malade. Ba oba tikala kuna ba nzota malade te. Papa to vanda. Dire que mboka kufi eza lukuta. Mais c'est mboka kufi camarade Chilombo a démissionné. C'est mboka kufi a démissionné. Après non mboka bino et puis solo nana kenanga. To betela maboko. Mais tant que to dingama que au postuler sur na mandat ya mibale. Nena ko voter yo. Peuple ango zote mutema ko voter yo. Ye yazo kufa. O yazo boma. O voter comme la ye nan. En tout cas ça échappatoire. Kufate, c'est-à-dire Azali Boma, Chilomba Liboma. Mboka o kufa, tanga prêter serment bakena o chayewa. Na Béatrice mutuyo sa yebi ango, Chilomba za na Béatrice. Kozanga nini? Kozanga place ya kochaye. Mais lelo Chilomba aussi pouvoir akomo sala bi, akomo soma ba villa. Ba villa wana soma na mbongo ni. Mbongo wana zula ngo wapi? Na Kongo te. Ese to lobela Kongo kufa. Azali Boma. Aza président inconscient. Biso nyoto yebi 2023 vouloir au pas. Tozo ke na maponomi at maponomi tozo salisa oy malgré azana manduki mais biso tozo na manduki te mais manduki na biso eza peuple manduki na biso ango wana tokondima ko sacrifier ki bo jeunesse na biso to ki sekida sa nini akende tokondima ko sacrifier ki bo jeunesse ki seke di voile pas azo kende premièrement kana na zanango eza pona ndeko na biso aucho longo Kabila kozwa mutu un incompétent OPC ki bokonzi tia comme ça mboka na niveau autosali ma porte malheur na biso eza Kabila na suki wana ya yambo na loba ndako ya yomo ezoko zika moto yo beti mololo obimi nani ndako ya yomo ezali ko zika moto yo beti mololo boya ndako yo zika moto obimi nani leta okanga nani yomoko eza bote po yemnengo otaki ndako na moto camarade élection ezala te na olenge nini Congo est kufa. C'est bien bon. Nandenge na ye. Bongo ba détournement cascade bazo cela na président. Président c'est comme banque. Mbongo wana eza makasa to mbongo. Biso to lobaki boyeke no na seni photo tia muto au peuple alingi. Ya lobaki no ngana ochaka dima na misambongo élection to kende élection. De là comme ko changer. Misala nyonso au premier ministre ko sala ye mudazo sala ngo. O bandi ba ko sala ya comme ko sala ngo. Finalement to mboka ndenge nini. C'est pourquoi biso de lobby eza mokuse aza premier président oyo a diriger mboka oyo yaya balobaka na mnoka mboka soki na kokite na kobatama papa Chilomba batama na yepo akoki makambo te mutu mususu aya to sala musala po mboka oyo eza le pierre ono to kolinga te mboka na biso basaka na yango tozo ko vivre kula banyama to comme ko vivre kula bankuku to comme on a la bisemo na binsekwa mais wabe mutu ko libérer biso donc on a mutu ba détourner yango te lelo ba mutu pe ba détourner yango te yango biso de lobi dire que mboka kufi eza lukuta mais c'est mboka kufi camarade Chilombo a démissionné c'est mboka kufi a démissionné après non mboka bino et puis solo nana kenanga to betela maboko mais tant que to dingama que au postuler sur na mandat ya mibale nena ko voter yo peuple ango zote mutema ko voter yo ye yazo kufa o yazo boma o voter comme la ye nan en tout cas ça échappatoire le premier ministre a la main liberté quand je me suis comme c'est un bon premier ministre le premier ministre bon ko pesa ye ko uta wa papa to boy na échappatoire wana Chilombo za la franc aye ba ko yebisa biso ndenga mboka ezali pour jusque là et dans le parlement wana eza biso peuple te eza yaye merci camarade merci ki wana mais azala na courage non je démissionne papa Congo kufata omoni kozala libana na kozana kati za différent
bino bobosani n'epoka Kabila biloko bino andoko sala botumi ba parti politique bobimisi batu na balabala Kabila bomi mboka oyo biso neto oya kobongisa peuple congolais okoma riche peuple congolais kotamwa na bapona maboko bomoni yango lisiko bokoti na kati bozokoka kobongisa ta mboka te tala mboka ndenge ekomi tala peuple congolais ndenge azo souffrir papa bino bolobi bozokoka makambo te bolobaki Thomson koyasa na bona ne toleba Thomson toleba soso tomoni yango ba compagnie botamboli pays mobimba pona bato baya ba compagnie yebisanga compagnie nini moni ba tena vile kisasa ata na ba province ata moko ezate wana nyoso wana bodo distraire biso boza na posa ba élection sala matin parce que bo sala deuxième mandat mais ekosimba te bino IDPS ne bobo mimboka oyo IDPS bobo mimboka papa ngana yebisiwa ata Kabila nenga zala na pouvoir tozaki boyete tozo souffrir makasi régime oyo koyiba moko ya vitesse bazoyiba koleka na régime elekaki wana papa Félix akokani makambo te soki moyen ezate papa démissionner bamisusu baza oyo mayele oyo bakokamba mboka oyo ozayo moko te tala mboka ndenge ekomi tokoloba susu ni IDPS bango moko na baparti politique tala toza mayele toza batalamuka toke na IDPS yoko mamba oloba na baparti politique na bango bazoloba Fayulu aza na raison Fayulu aza aigle IDPS bango na bango bitumba na baparlement debu na bango so okei bitumba balaka bango biloko koya biloko ye bapo bolobaki tokotamwa na maboko tokotamwa na bapo tokotamwa na bapo na maboko bolobaki bokomisa peuple congolais riche parce que tokomba riche combien de personnes baza na prison baza malade bazobima te tala tika na mamboka oyo mutu na prison bandako ezotongama yo monango wapi mutu na prison bafere combien ezala na prison 20 ans bokateli 20 ans na chaîne internationale ETNC tous les pays bato avandi niti baota ba match quand même oui papa pas mata 3 mutabimi banda bimi akeli banda mboka na États-Unis pas mata 3 mutabimi siko yebisaka ba oba na prison na babela kate ba na banzoto te quand même quand ande mutu azala nzota malade ba oba tikala kuna ba nzota malade te papa to vanda mandat ya chef de l'état ezala combien yebisanga ina ezala na 5 ans l'élection ezala te Chilombo na batu na ye abupia ta omoni bazo tolobaki to sa Kabila sardine ezaka bazala muka bateka sardine wana moche parce que peuple congolais alia muke mande ezaka 5 ans l'élection ezala te Chilombo na batu na ye libanda ozok tokoluka peuple congolais koluka mutu oya kotia place wana pona kokama mboka biso toza posa makambo wana te mboka ndenge komi boy l'élection ezala te peuple congolais doit souffrir boy papa biso tozo souffrir classe olobaki classe ofele classe zongi ya mbongo makambo nyonso kaka passe nyonso tozosimba yosala esimba te sikoyo yofanda so place wana ekosimba te toza lisu likolo ya lisu me tobima na balabala te yo bosani kobima na Kabila nana abenganaki peuple congolais Félix mpo mutu akobengana ye peuple congolais moko eza mboka na biso nyonso bino basekisaka biso ya IDPS mutu abengana Kabila te peuple congolais tokobima na bango bamibali biso mpe toa mibali nabia yoko na yebisa yo bango amonela bato PPRD toza partout na babasi ya lamuka IDPS azalaka akima pwani awa IDPS azalaka fulu akima pwa IDPS wana ozoloba wana ezalaka IDPS ya papa Kisekedi ya lelo te ezamo soki mpe azali mono abake mboka na biso ekufa kala mboka eza ya kokufa na ndeni Kongo eza ya kokufa te ye nde mutu abomine mboka na biso bango mibale na Kabila biso mboka na biso towana bozwi nyonso mboka na biso kaka soki kaka président Martin Fayulu azwi pouvoir donc tout oyo bapasi oyo tu tomona yango te epuis na comprendre te mboka na biso mokonzi biso tolukaka bakomplika biso kaka yango ezaka mima nini tosali bango nini Kongo eza ya kokufa te papa journaliste Kongo eza na tout l'élection ezala papa ezala te nini mandat na ye ya suki etikali yango 2022 yango donc 2023 donc nde eza na baélection esalama nango kaka ndenge président na biso abimi libanda mboka ake kosala badiplomatie ya likolo donc ozonga nde ndenge ozonga boye donc makambo nyonso eza nango kaka malamu so pa Félix ma 2023 aza président seke ngai ma nakimi Kongo nafanya so na Kongo te komona na Samuel ye moko andimike mboka ezalaki deja ya kokufa mais tozosenga na ye lokola ndimi a reconnaître ke mboka eza mabe yango tozoloba na ye atika mboka yango mutu mosusu aza sauver a Kongo akoya kosauve mboka azali
yango toyebi mese Félix papa tika na yo zokoka na yo te souffrance tozo souffrir peuple congolais na ba Rwanda bakoti na mboka ça ne va pas tozo koka te peuple congolais zo souffrir azonyo comme papa tika na yo papa ozoko ke eloko moko te ke po bina oyo koyebisa biso peuple congolais oyo yo saleli biso na RDC ezate yango na bisi papa démissionner na yo kende na yo lokola yo mo reconnaître ke mboka ikufi tika mboka na biso koza na Israël abikisaka nani bana Egypte abikisaka bango yango tolobi boye président auto votaka Martin Fayulu Madidi yene mutu akoyongola mboka ona libulu seni wana toboyi seni ya kadima toboyi forde électoral toboyi nyonso yango tolobi boye biso peuple Congo tonda ozela tozozela eza kutu ya bomba te tozozela yo manda ya Union Africaine sila omona biso na balabala biso nde tokobala balabala totikali komona te eloko moko te bona ne nasombi soso nanga 6000 francs nasombi madesu nanga 4000 francs nasombi biloko totikali komona biloko wana te bazokosa biso mama moko boya ya manœuvre asombaki biloko wana ekitaki na Kingabo eske commune nyonso biloko wana ekokita te apase Kingabo eza papa eza lokuta munene totikali komona te biso milimo na biso eza mpona bilia ya Félix te biso molimo na biso eza mpona kobundela Congo mboka ese ekufi Rwanda Uganda bakoti na mboka na biso yango tozosenga mutu apesaka pouvoir ezaka peuple biso peuple lokola tozotelema tokomema eti na suka cette fois-ci tokobala balabala mpona kolakisa ete peuple congolais aza souverain na mboka oyo mpona nini mokonzi ya mboka Martin Fayulu aloba non au glissement oyebaka yango te nyonso wana Monsieur Tshilombo azoluka asala négociation asalaki na Bemba asalaki na Katumbi esimbi te alingi azwa Martin Fayulu na Adolphe Muzito mais aye komona ke bawana baza badescendant batu oyo babundela mboka oyo et puis bato mibale batikala symbole ya changement ya bakongolais yango omoni akomi kosala bongo soki lelo kadi malobi ke non baza na retard ya 7 mois congolais akondima yango te soki nazalaka na médiate na ngana fingela ye na ngana finga pa mama ndenge babota ye mais abiki biso tango tolobaka to dépolitier seni Tshilombo yoka biso te alobaka non et puis les 13 awa kala mingi te yo nanga tozaki ba témoin ndenge ndeko Tshilombo alobaka non élection kozala na 2023 lelo soki dani Denis Kadima kolobaka non aza na retard à 7 mois etali biso te basala bavanti bazosala mais biso ke toute chose a son temps peuple aza mutu akokosa mikolo nyonso te peuple aza lokola mwasi ya ndumba soki olali lelo opesi mbongo te lobi oke olali opesi mbongo te lobi kuna kondima te ndenge mpe peuple azali c'est-à-dire bakosi biso mingi ta kokosa biso eza lisusu te awa congolais nyonso aza kofongola miso tolobi na bango élection ezala te toza na sombo nango te toza na posa ya départ ya Monsieur Tshilombo na gouvernement basa nini bakende etali biso leloko moko te ndeko na ngai élection déjà ekozala te wana na yebiso parce que eloko Tshilombo aza koluka glissement wana ndima asima yango lelo ke élection na 2023 ekozala te ndeko Tshilombo alukaki glissement mais glissement ekopesa mayete akozwa glissement wana te parce que toloba ke tokotikele même minute même seconde moko te akozwa te tolobi na yo ke toza na posa balongola na kiti ya Union Africaine bapesa moto mosusu ya tikala individu simple ye na biso tokuta na tere tobunda bitumba où est le mal soki élection ezati na mboka oyo Tshilombo mpe akozala te parce que discours na ya 2018 na 2017 alobaka soki na 2018 élection ekozala te Kabila mpe na mboka akozala te biso mpe tolobi na ye soki 2023 élection eza te alors Tshilombo mpe na Congo akozala te akanga bagage oyo mpo akende c'est ça problème te chassé papa toza badiplômé ngai nateka delo natangi nala diplômé badiplôme bapuku balia toteka delo po tobokola bana paquet chassé ayaki 500 mais te paquet chassé 1000 francs na minute okomoteka biso delo 500 papa tosuka wapi tolembi bakaki ja to chassé tina 500 ezonga bamama delo babanga bakoloba ngai naboti courage na lobi bakiti ya to chassé paquet chassé ayaki 500 ekomi 1000 francs delo tokomosomba 5 totangisaka bana tozobokola bana tozolesa bana bandako tozofuta bakura mai tosuka likambo mpe batikisa to chassé papa bakiti to chassé tokotamba mitara wa mama delo
tokotambola mutaka tokomarche mpona chasse bakita to chasse ngai nateka delo nanga nabokola bana na ngai nazobokola baleki na nga nazotangisa mwana nazoliesa bana nazofuta ndako mai courant chasse okomi mifra tosuka we ngai nalobi ka bakita to chasse gauche droite nalobi tolobi ka chasse tokomarche mutakala papa bakita to chasse nasuki na ngai wana papa bon tokokamwa te soki alobi ke mboka si deja ekufa mboka bato babomi yango ezali ye na Mese Kabila Félix Tshisekedi Limbondo babomi yango ndenge nini biso na bino peuple congolais nyonso ayebaki ke na mandat ya Mese Kabila esilaki na 2018 mais kokamwa mutu ya kopesa ye babeki ezali Mese Félix Tshisekedi Tshilombo lelo yo a déclaré devant peuple congolais que non mboka si ekufa yepe azala kati ya kokufa ya mboka mais toyebise boye merci ndenga reconnaître que non mboka si ekufa mais biso toyebise que non Israël kutu bazalaki susu na assurance te mais Moïse akobimisa bango na kati Egypte biso pe Martin Fayulu akobimisa biso na bokufi ya mboka yene akotombola mboka toza na assurance que non soki amoni que non ye aza diable mutu oyo abomi mboka mais ezali na mutu oyo tobengi Moïse ezali président Eli Martin Fayulu madidi na mama soki namoni que non te mobala olinga ngai ana eloko te na olinga ete na okima tant namoni que mobala lininga na vandi na ye na komine na bana mibale bia misatu se mobala na aza na eloko yeso amonaki mboka ekufaki ntango akotaka nga betata un mois te alingaka kende ntango avandi seka amoni ke note mboka eza na eloko mboka ekufa te eloko ezokufa mboka pwani azali na reta bavoyage nde ar ye ndenge aza wana soki ayeba to bongo soki mobali na ye na bambongo nanga nakokende mpe yonde akende abongo na ese mwana oza na okita su te nga azwi da pouvoir mboka rapo okita eza te akangi yango un président ayebaka suivi ya mboka te bisuivi ya libanda koto yakendaki na mboka tata na ye mai etondaki na sali babongiselaki ye ni chipu ya omemela ye me balambeli ye ka mbwa batumbeli ye mosusu ye oyo alinga olia nyama zamba mbingi aolia mbwa ekotaki soso balakaki bino ye eye te oyo baniere edindaki siko kombele baniere edindaki na combien de conteneurs mboka ekufa te so mboka ekufaki ifalaki ekima mbala moko alonga bokonzi yango ntango avandiseke makambo ezali ekufaki te makambo ezali mpo soki ngai namoni keno te mobali ye eza bien te na okende na ngai na longwe papa ekosimba te ye alingaki azala na ye mwasi ya aya ere adécouvri yango azwi biloko ya apesi ya mokongo akomoluka trahison trop de l'avion e mokonzi ya mboka okomosa bafilme na bapays étranger okomi commando lobilobi okomi iscor olobi mboka ekufi so mboka ekufaki estce elinga koma iscor na mboka bapaya yo so omona video te mesi so omona video oyo nani oyo nani oyo asalaka filme nani Vandom alongwe tala mutu onvie Vandom na bakasete ya kala ezaki ebanda bima basinga ebiso basede ti omoni ke nonde okomi bofuna mona Vandom alive akei atune filme na Vandom même so asepe filme na Vandom mwato ebeza te yande me mama misambo o mama miso tota boebulo bi ngo mama miso basaka filme na nani na chanda na ba wera na banani ba lotte ba Félix ba via biso so bomoni nga mwana bino ya abonyonga te ma to buna pona bino bozwa gazi boye bane bolia to zimbongo na musique opesa no ngate me konyonga pola ngate ngana na posa ba to bota ba vivre bien ba ko bane bino boza lelo na Vandom même suba sa ki filme na Vandom banda zike bokonza vandi kwa mefa ngate Kinshasa ake kuna kelia mbwano to musele ko ya baniere dindi so baniere na yebate dindi na mboka nini kasai kana ngabie place nini ekotaki wapi na bopona miango neti nga toza na posa ndenge alingaki yango toza posa lokola bike mwana mboka tondimi mwana mboka kibuzengi mwana maternelle jamais mwana 4 ans baseke mbamboko na première na 6e secondaire okobanda première primaire bien maternelle lokola ye aza nene matite ba bébé tondimi biso za mwana mboka tokolise biso mama na ye tozo soutenir yo toko ndeti nga na ozo ndeti mwana nga masela 2 ans
na soutenir en 2023 fo yo osanini ozala kaka yo Chilombo zala kaka yo zano mwa mukoza deza nga mama na Angelu kanda na soutenir yo 2023 yo siko bunana bango bunana peuple bongisa nyoso omoni mboye na ngwana kaka na ndeti nga kunyama zamba la kabona ngoma tembeso nga libumu makasa pona limbondo yo ya kaka to soutenir yo lokola mboke kufa yo boki na mboke kufa me boy ko fana mboke kufa te mo continuer kaka j'ai d'avion mike nkoso ba no ba kangondoki lokola ko loba te mboke za mabe po ba age na hote to soutenir 2023 okola 5 ans makambo ekola ya ka 2023 to soutenir yo soko boyi soko bi makambo osani okima soko boy 2023 élection ezalate lokola mboke kufa kenendolo bazwa yo bakitio mama Brazzaville so moni ndolo moyete zo kano kene Brazzaville na ona bano mikebu ngabo so ba passa Brazza poko to bo tuna mobutu ba ibaka ipine place ni sazo yanga na pesi boyi Mboso ngai naza congolais à 100% ya koyiba te ya kobakisa pete na yebso boyi au monde tout d'abord auto bengi seni na bamboka mususu ezalaka indépendant et dépend du peuple congolais. Après, mboka ya Congo ya biso yo bana époque tozuba Kasavubu, Lumumba, oh Mobutu, Kabila, lelo komi ya Chilolo Chilomba ngwa pesi limbondo. Ngana tuni mesana bona tuna question na ngai. Seni wana babebi ke tout d'abord bana époque mosengo azwaka yango. Mosengo akufi a préparé Kadima peuple congolais lobi Kadima te seni estozo yango réforme constitutionnelle ya boyi cour de cassation directement cour judiciaire directement ya boyi lelo akomi kosala réclamation ke non mboka si ekufa ye mutu abomi mboka monsieur Chilolo oyoki babiloko baninga bazoyebisa ye azolanda okutu te. Deuxièmement, même Chilolo wana ye mutu apesa Kabila babeki avant mboka ekende parterre bo ayebi yango te ye ayebi yango te ese biso 18 fotaka Chilolo tout d'abord na mboka na biso mutu akoko sa réclamation lokola monsieur Sadari mutu abimaka deuxième ye te toyebaka numéro 20 lelo Chilombo komo réclamer mboka eza kokufa bona boye mboka na biso tout d'abord Rwanda biso Rwanda na nyongo na biso ebele Tanzanie Uganda yo keno tse confiance na ba Uganda wana ba Rwanda pe na ese kuna mboka ko biteni ni mai ni zamba tout to yebse boya biso peuple congolais nyoto le biboye yo sala nyo solingi yibano nyo solingi mais zonzana tout d'abord pouvoir union africaine pour yeba to vota yote et l'autre zélande ya ngwana l'Europe azo kene su Cameroun age kaka banderole pona kan mbongo 0,25 lokola 2,5 millions et le Congo za bongo et monsieur Chilombo to yebso boya zonzana tout d'abord le 16 janvier février l'an 2022 zonzana pouvoir union africaine oyeba ke Martin Fabio to tient encore. OK. Et les choses à la Martin to tient encore. Mon biloko nyonso. Ya mangela utu osala. Autu ko lobawana etali bisote. To sala kanan enan élection biso to sala ka poto zwa changement. Élection to sala te poto zo biloko buzoba. Le so élection poto longola muto oyo asali mabe oyo malam to sali ni to chiapo asala malam. Mais biso to sa élection to zo yele ote 2006 ndenge moko 2011 ndenge moko 2018 bayiko yiba bayo cha muto to yebi yete to yeba ki yete ayo koma ye ne mutu wanto bayo cha lobi ke ngana ye pa population ne voter nga ba tsenga ana osala pona population mutu ngo wana banana ne ba élection na ye abanaki nini ba campagne solinga ya koti na komisa budget na combien 86 milliards na mboka oyo après bayo bandona wote après 10 ans ça va ça ma bête bon ça biso il y a 5 ans
86 divisé par 2 eza combien bosala lelo eza combien budget oyo bango batie boyebisanga eza na matoi na bino mais comment possible mutu oyo alobi ke ngai na ye mpo na population azoloba ke mboka oyo si ekufa biso tokoboma nini toboma na te mboka na biso ekufa kala yo tala keba omoi place oza wana soki mboka oyo ekufa ezoloba ekufa mboka ekufa te mboka oyo ezali biloko nyonso ezobima na ese oyo ezobimisa ezoyiba ko ezoteka soki mboka ekufa biloko oyo okoteka yango te bato ezokezwa wana uganda oyo azali mbongo bakokopesa biso me yo boyo pesa biso mbongo ozwi bango lelo bakokomisa bango na mboka oyo Congo bapolisi na biso awa na Congo na Kinshasa bazotambola bazosufrir mpo ozwi bango te otya bango kuli bakongole bakezeli mabele na bango ozwi baugande baburundi ozwi batanzanien baye na bato osala baakord na bango 5 wana baya na Congo Congo eza mama na yo Congo eza tata na yo keba Tshilombo toso keba 2023 soki olobi ke élection eza te Tshilombo mpe kozala te batata kala babundaki héritage batikela biso bakende kozwa biso maboka mindele na ndimi biso lelo Congolais ya bajeune nde toza lelo tokobunda ke Congo ekoma mukanda oyo batata na biso bazwaki bakoko na biso bazwilaki biso balongi biso baboko baumbu biso sikoyo nde fo tokoma mukanda mpo tomona nanu te banda tozwa indépendant tomona liberté na biso te biso nde sikoyo bajeune tokoyebisa bango ke tokokoma nde mukanda wana ekotikala libela bakobanda oyake na époque boye génération boye bayebi ke bakomi libre eyo sango wana biso nde toyei sikoyo mpo totiaka totya mukanda tosala mamu nyonso ekozala malamu Martin Fayulu changement eza Tshilombo mutu alobaki ezanga te Tshilombo oyebaka ke changement oyo alobaki eza Martin Fayulu asala nzela azoya 2023 papa otyapo ngaku namoni kotya no candidature te mpo kobebisa mbongo te lokola ata mutu mosusu osede mpo okozwa te